Mbote na bino bandeko na ngai ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tolobela masolo ya vie. Baninga na nga na lisolo opesa bino boka lisolo esika naza invité naza na passé séjour na Bruxelles couple ya un couple ba congolais ba invité kinga baninga boka lisolo epesi pasi epesi mawa. Donc vraiment chaîne ezopesa pe ba ezoko aider ezopesa ba encouragement ezoko sunga bato ba na situation en passe boka lisolo baninga nanga s'il vous plaît. Couple bazali babala na nonte ba vivre en concubinage. Bazo vivre en concubinage moi ça za na ndako na ye ndako eza na kombo ya mwasi moi ça za déjà na mwana moko une petite fillette de 5 ans abota na papa mosusu esimba te aye kokutana na ndeka mobali bavanda ensemble na minute au moins ça za na mokumba za na zemi kala mingi te d'ici 5-6 mois akobota. Mais pour l'instant mobali asalaka te mobali bazovanda na Bruxelles bazali ensemble mais babala na te siko depuis un moment bazokana te comme le la couple toxique et comme le la amour vache basona na mikolo nyonso bitumba pe na mwasi na mokumba na mwasi azemi so babandi koswana babandi kofingana na esibino scandale na scandale baninga nanga tant ba invité nga tosali pe basali linga pe réception a bien makambo nyonso eleki bien me baninga nanga sikoyo likambo nini bazoswana eza nango te mpenza problème grave mobali azali mabe te mobali apparemment c'est un beau père aza beau père moko malamu akenda kotika mwana wana na école ayedaki mpe na badevoir bakendaka mpe bapark en tout cas mwasi alobi côté wana nayebi kaza papa mobokoli ya malamu ye mpe mobali alobi nga naozelaka mwana nanga botama soki olinga te nake nanga bazoswana na misu nanga bazoswana mwasi afingaka mobali mpe azofinga mwasi so babandi kofingana yo monoko solo longa wana mobali aofinga mwasi monoko solo yoka mwasi monoko solo moliaka nga mbanga ndenge nini longa wana nayebaka te kasi na kwititi yo kasi sona na kwiti na oyeba mwasi salite boye na boye mobali mwasi albiso na salite obotisi nga ndenge nini ye mpe mwasi abandi koloba namonako mobali ta namona o mobali ta yoka mobali omona mobali te ndeni nga na botisi yo ndeni oza na mokumba nanga babandi kofinga na babandi koswana mwasi alobi nalembi nanga akenda ye azwa biloko ne akende nalembi nanga aza mobali asalaka eloko te asalaka te il faut rien boye na boye mobali alobi bino basa poto toyebi deja bino bozala na bino bongo ntango nazalaki na libanda ozoyebisanga oh papa yaka tovanda ali sikoyo na ye awa onyokolanga mais ça va na bandeko nanga partout na poto na Lyon na Liège na Marseille partout na bandeko na kotia mutu problème te oza mwasi mabe alongwa kuna ta mwasi mpoli bo na kobala mwasi lokola yo na obalo ndeni oza mpoli na obalo te okotikala kaka bongo mwasi alobi yimtozo etula mobali ozofanda epa nanga ofuta eloko te osalaka te so bandi komela ti ozongi ba 23h type des fois ba 2h du matin mobali atina te boye na koswana mikolo nyonso nga nayebisi ndeko ya mwasi yo oza na zemi okoki koswana bongo te po batela mwana na yo epuis bazemi misusu bamama na nga boyebisa so na raison bazemi misusu mpo ye alobi bazalaki na bango bien depuis un moment bazoswana bitumba mobali mosala te mobali alingi te azwa mosala boye na be mobali alobi te azalaki na mosala esili le temps akotisa azozela aide boye na boye yango azozwa temps na ye mpo azosala misala moko très compliqué la azozela azoprofite na ba aide na ye c'est tout mwasi alobi te il faut sala lobi tokobota mwana tokomi famille susu élargie nga na ovivre kaka te na ba aide na yo boye na boye nga déjà nazosala te seulement naza na mokumba naza pe na ba revenu lupo na mwana liboso na otokobota. Donc en fait incompréhension ezobota na kati ya couple yango nga nayebisi mwasi yo oza na zemi okoki koswanaka te par respect déjà un aza mobali na yo ata bobalani te le fait bozo vivre ensemble eza déjà na cadre ya concubinage même l'état ayeba yango ayebi ke même bato baza marié te bato mosusu baza paxé te mais bavivra en concubinage soki botali bapapier moni bapapier ezalaka bampo bakoma vous vivez comment vous êtes paxé vous êtes en concubinage donc
il faut quand même respecter mobali parce que ça mobali na yo makamba libala ezali kamusus mais pour l'instant besoin ensemble besoin vivre ensemble kombone eza na boîte à lettres même si ndako eza ya yo kombone ezali et puis ozo porter mwana na ye faut pesa ye non respect peut-être pour l'instant ye mobali azalata 2-3 jours chez les amis ou chez la famille chez les proches yo ovanda non calme mais aussi canalisé ere mosusu ezalaka bakanda zemi oyebisanga na bacommentaire bamama nanga sona na raison ou pas basi mosusu baza na zemi bazaka bien te bazaka nerveuse baosupporte te présence ya mobali na ye baosupporte te voix baosupporte te odeur mais misusu so baa na zemi bazala na besoin bazala na cocon bazala na chaleur ya mobali en tout cas couple yango bainvitaki nga baninga na nga ere mosusu mposa koseka me nakangi koseka parce que eza makambo napesa yango devant toile bopesa couple au conseil babandi koswana mwasi alobi moko mosusu so nasiliki ko muna mpo natiki kaka mpo oyo ozali pembeni aza mobali mabe mobali ntina te mobali ya pambapamba nayebi te eloni esala yanga nalinga ye nalobi te okoloba moti puiske ozomema mwana na ye alobi te mwana ane na likambo te me ngasi naba ye mobali mabe mobali ntina te naba ye aosalir nga réputation na Bruxelles mobali mabe boye na boye ye mpe mobali alobi nga na okenda nga kobanga no te na okenda nga yo kasi ndako no ezani eza chateau ndako apamba nga na okenda nga nazelaka mwana botama na memi mwana nga esili kolukaka nga pe te koluka nga te mwasi alobi na okenda wapi papa esi namoni nyonso solakisi nga nyonso oza no aventure ya mobali boye na boye en tout cas couple yango ezalaki toxique azofinga eti makambo vraiment intimité o nzoto solo yoka mwasi nzoto solo obima alanga ndeni so nzoto na nga eza solo obima alanga ndeni muna yo ovandi euki nga solo ngalobi te mama oza no propre yoka mobali ndenge eza na muna depuis 3 jours asukoli te nzoto solo nga nayebisi mobali te par contre basi mosusu baa na zemi bazala mposa osukola te wana mpenza eza vérité boyebisanga bamama nanga so naa na raison ou pas basi mosusu baa na zemi bakokaka mai te mosusu aka na besoin alia maki mosusu aka na besoin amela mai donc mutu na mutu mwasi na mwasi azalaka na passage ne soki aza na zemi ngai nayebisi me yokoki koede mpe mwasi te sheri na ngai 3 jours osokoli te nga na ede yo nazwa ata gan napangusa ata mai na nzoto ose rafraîchir nzoto ezala bien donc vraiment couple yango mais je pense que au fond mwasi alingi mobali mobali mpe alingi mwasi mais sauf que bazopartage bazokovanda na se te bakosolola te baa na tension mobali aza na batort na ye mwasi mpe aza na batort na ye fo sikoyo mobali areconnaître tort na ye asenga mpe mwasi pardon mwasi mpe fo areconnaître tort na ye asenga mobali pardon eloko ezoboma bango nango na couple ya lelo oyo bainvitaki nga baninga na nga vraiment kovanda ensemble eza pasi yango fo ezala amour ezali ebele po bosupporter parce que quand il y a l'amour supporte tout oyebisanga na bacommentaire baninga na nga mpona lisolo oyo bopesa mpe bacouple au conseil bopesa bango mpenza conseil s'il vous plaît parce que basengaki baprésentao na toile baza couple moko toxique baza amour vache mais en même temps balingani franchement baa na bolingo mobali ndenge azoloba akoka kozwa décision te mpo mwasi alobi kasi depuis oloba olongo zwa bilamba nokende ye aza mobali alobaka na maloba mais nono asali acte te yango wana nga nayebisi ndeko ya mobali yo oza papa azalaka chef ya famille papa moto azalaka maître yo oza pilote ya ndako oyo sambela otia kimia yo mpo koramene kimia ye aza na zemi epuis aza mpe na mwana ya liboso donc tia na se zala calme soki omoni mwasi azosilika ere mosusu okiti no na se ere mosusu oketambola okalme tension ntango osentir que quelques heures mwasi ase calme obengi oyebisi ya na maloba ya gentil chéri nanga na besoin tosola chéri nanga limbisanga chéri nanga boye na boye toki etambola boye na boye en tout cas baninga boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez je vous dis à bientôt ezalinga muna na kati ya chaîne na bino mona numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie